Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kakandenge, ngana binoto soraka mikolo, nyonso de mission nous voulons savoir émission oyerataka jamais na banda ko na bino kakandenge boyebi balobi taille ya moto, taille ya cercueil, aïe, nakoloba te po na boyi, mwanda. Azwandika abambanga kona le mama fuidi ebongo bino boseka ngai bandeko na boyi boseka ngai kasi naye lisusu ai makambango eindi balobaki boye o alali te kasala muki na kanda danger tozongi bino makambango ndenge ezalakati. Nous voulons savoir 100% catch congolais bon koko o bino bobenga ngo kindoki biso benga ka bokoko zati chiriti ya mboka na biso sala zuwa te kaka ndenge ezalaka liboso na bande mission na yena nikopesa quelques mbote na ba basunga ka champion local na moi loko esala mazuwa te donc esala loko te fanda na ngwana chapeau na pension mbote donc na biboye edingende donc balobi la gazelle edingende la gazelle papa social babi arbitre international na France edingende yango wana vraiment pena bosote ko babungo verikito la mokonzi le sako noko tozale bongo venanga Prosper Bakine mutala kaka kokisaka tina suka ye Prosper Bakine naloba nini balobi partenaire unique et nous voulons savoir vie Prosper Bakine balobi Brina tel Nzoka pe balobi tel père telle fille car ndenge balobaka Chanel Bakine ai motema ya malamu na bwaki ya papindonga le voyant choisa te papindonga le voyant mutabonga na nzuzu na yemoko babi mokili ya Nzambe pe na bosente honorable Gabin Kindembe na bitoke ne komi komisa na université méthodiste balobi na sima ya palais du peuple université méthodiste zawana mbango anes kelinge banda donc kene komi komisa pona obanda na biso ane mbala moko champion local Maboko ya Nzambe to kubwaka maboko mususu na sima lelo bomoni ngai na sima nanga nana cimetière nazana cimetière puna nani bobi l'homme à cimetière ye aratakate donc tozakane nyonso champion Magelo tout à makolo à la seconde tina maluku biliele cimetière tuna nzoto mbote champion local bonio bien champion Magelo mikolo na saraki te moi mikolo leki moi mingi to mona apete yango balobi bala nous voulons savoir babi champion Magelo l'homme à cimetière l'homme à fleuve aboxi nous voulons savoir oyo chaîne na biso to robaksa te chaîne na biso vraiment totalika banyama baloba nano biso bankoyi to loba sima ndeba obalobaka banyama te banyama banyama zamba baloba eloko te de obenga bango banyama te bango natangi na koma mutu te banyama siko biso bankoyi bakoma makambo biso yo biso bakolo mais champion Magelo babi kolo makambo ko ozota sentir te sentir wana na ko ozota te po batu nyonso bazala wana na obeta bango mais turo na laksa bana changu na botola la 10 centi na biso na ozwa sentir wana on ndimo botola la 10 kopo na ko botola la 10 kopo sentir wana za nango azo bunda te loko te za na sentir a changu mais biso toza ba koko ya changu olandi kombana na bunda kyango na yebaki vema te na preparaki bete na bisaka oti malema so bazongisi komba revanche wa kokalisu tata ina wibana wana akokanga te na oya mukele ta ezali mikolo wana kuteloko to wana kokote na saki na keneti tuna nzoto peti wana akokanga so abenge bude so ebude ebube na kokange na saki na keneti na cimetière maluka malema wandota loka boyoka ebube na akokate malema ane eloko te malema ane eloko te soki ane eloko abandela kumbanga na ebatu ba comprendre malema akokanga te. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe makambo ngo baby naloba nini bolingana kanga titi longi mokoni na ngai titi longi mais lelo na koganga yango te na koloba ndeke to beta na lisolo muke olbike male mazelo kote kasi lekwa to kutena champion Magelo awa to beta mali solo malamu champion Magelo catch congolais iso kende ndenge nini dapoyo bon catch congolais bon na moni catch yango bon mamango ezoleka nango bien mambo catch ezaka ba vie na biso
bango nde bakumba biso so ezokende mabe bango nde bamikolo babongisa soki ezokende bien bango nde baoyeba po bango bakolokaki biso tokuti bango babi bino bona club à 2 personnes bosani club à 2 personnes eza club ya makambo talaka champion mazo na magelo donc na changu dans 2 personnes elobelo kota mibale bandi na mibale boyoka na kutu te ngana viana tokobebala te wana mpe na nga vema ya tongo non nakomi katiere te toza na ye soki siko mutu moko boye prete moko poto abiata mbongo bobunda bino mibale te toza babinemi te tokobunda eza makambo akomba muna mutu ayekola akobimisa mayele oyo ayekola memazo akobeto na minute so abeti nga aza vie na nga esa pe eloko te bamazo ata abeti nga 50 komba na omona yango normal nga na omona yango normal mais eza to banyamanyama moko boye o nga zombi de kibambo ganye magelo de wana se zombi de kibambi baganyaganyaka zombi de kasi na pesika exemple kozwa te lokwa na bimazo obetanga seke zombi de kibambi obetanga jamais donc seke olobi ke zombi de kibambi baganyaganyaka aze loko te baganyaganyaka zombi de kibambi oze loko te banda lelo ti lobi ngai bato bamona ko danser mais nga amona koza poussière eloko te zombi de kibambi aze de kibambi bakibambi babeta bakatiere na bangola babeti partout mais nga na abetanga te nga na ndima mutu abetanga moi mutu omona ndima malema mpona concentre ye 1 2 3 namona yango c'est normal ozolanda nga ndima mutu abeta boyo na obeti nonga te nga nasala ko publicité oyo kobetanga obetelanga ndenge nini si boliti kutu lokamba si boliti aza immeuble champion du Congo abetanga 4 coups de tête na kangango nyonso ngai na kufi na ngai biso mamba solo ti so za na komba na tsa komba wana te anana na bandi sa vie 18 fois na kati ya ring via kokata mela pe ma champion du Congo mais le quoi baza ba vie moko liboke tuteli pilipili sur le sila raté ayaka betero ngongolo konkolo na zwaka coup de tête moko ya suka donc coup de tête wana ayibanga ngo na ba jipo na lataka nde bisanga ni banda bon na Congo na za katiere na banga te tika boye na biso champion local tika boye na biso ko ezaka ba réalité na Congo ba bougie rouge bazali wana bana bongo bougie rouge esani bakoko zwango ba pelisa ngo silipe etikali mai bo bougie rouge ezani eza béton oto na cimetière oki mateke côté makambu nde na omona poni yolingo bimaka ba cimetière nga na za mutu ya mai na cimetière nga ndo moninga awa na yaka awa na lie na meli na zongi palais tous les mutu to za ayeli mais ngazo na ye awa mamte mulimu na ngetika lawe na lingi na ngati molimo no na otika ngwa te molimo no ndenge kotaki ndenge kobima mais so muto na inaka te ndenge koti awa c'est que vine pesi po yoka nde babako tout makolo biela à la seconde tina cimetière ya bana biela na pesi bino mbote tout makolo à la seconde po biso to pour la rater zaka mo ekila biela biela vraiment mabelo akimateke mobimba charge tout makolo à la seconde biela à la seconde sikoyo na tuna kanani azaka fo tuta makolo parce que mbisa mai pa kuna abaka tuta makolo ya mbisa malongwa kuna zelo kote bakolambe bate zela mbina nyolobelo mwa mbisa mai alongwa ye kutuma munye kotanga opana ngate mbisa mai na ko bete na minute kotanga na kenda tina ngaba koka na kenda na ngaba na makala na beta tous les quartiers bana ngaba na beti tous les quartiers bana makala na mona mbisa mai azobanga bi mutu ana ko lamba nga lienga za mutu mabe yozo mona ngo bajea te na ma bajete to kenda no plateau mbisa mai akutanga asa koka koloba ayebi déjà nga na maître na uto bunda plateau boya kana fara na mbisa fara na mbisa mai na yebiso na mele makila se place asenga ba pardon tika mabana kwa na yebiso chapeau local na makila te kasi te comme to mekana to ebana na force mbisa mai alongwa se loko te banda lelo tilo yebisa yi mbisa mai ose loko te na bana ngaba makala mbisa mai ose loko te na ngaba ngala banda ndima mwa muke Shakira mwa si wana mais akenda na epe bangola jour akoya na kobeta ye kaka Shakira la reine Shakira na yeba sa la reine mama lopango beta bakache ba beta magelor te si ko ngandi maka mutabetanga okokumisa 1000 fois au moins ngola abunda pida ta 20 combat abeti tous les catcheurs bana ngola polika combat moko se kaza makasi mais ko ngana ndimaka oya betanga ozolanda bonga na beta bakachere be na beti bazimagola na beti bayalu musu na beti ba city train et bongo so batie komana Shakira beti olobani Shakira so abeti nga na komi pasteur
Na biso vérité. So likambo so Shakira betinga na su Bible na komo sambela. Bon, ce qui mbisa maya beti. Po nous baka ba beta. Ngana ko beta te ba beta se na gizengi. Na tuni. Okomotanga so ba mbisa maya beta nga 1 2 3 te mi pa ke yo ya na chasser. Na mo jo na ba chasser ngo to. Maître Demo Seti Landry. Bakomoya ba Demo Seti Rolanda ngana za siko mundu alala kana ba. Oza Demo 1999. Non, Demo Seti. Siko ngana za Demo ya ba Demo. Siko Demo Seti. Si on a mis les 150 démons, est-ce que tellement donc azam qui est amuta ko fina ba démon c'est wana ba to batanga ba komba ba démon na talaka démon c'est az espoir moké maître Biela Magelo to ki bamba na Biela te ngana za banda ma njili tima luku donc na bosa nike yo olobanga yo oboyela matete nga bate ma njili tima luku soko yeye bakake obimate atanga nga super edunga solo bona yo beta bakachera changu biso basi na ye aya nana biloko na babuzo bana lo bango na ba matete alobi yo beta alobi akatsa manjila beta tous les kachers bana changu changu ngomino boko mosaka nango ata lelo ba Olivier Fumu bakufa ba ve na biso miswa ba mikolo ba nyama bakufa mais biso tozo remplacer changu eza mabela bakoko olandi tango koti likolo no kati manjili wana olie kwanga omeli masanga na bakimbuta seke mamuno no setikala et puis ya grave ezaka nini soki muta uti bandundu ava akende commune mswaki afana na mois de jours na changu changu eza mabela bakoko muta uti mbandaka ava akende ba commune mswaki afana na changu mois de jours muta uti Équateur ava ke afanda kende kota na ngambu ya nini ya ngamba pon ya ngamba pon kuna kende kuta ndenge bandeko na bisa kasai batondi kuna bia bazaso aya fandi nanu awa azui mabela bakoko aningisi na makolo après ata bakachera na bauta mbujima basakana na bakachera likolo po bakutana na changu so bakota ki chango batutu sida tuwa no monyu wana bazingo za biloko pamba po chango koti obimate Holanda chango za ba bon kacher so ena technique au mona ba technicien nieti banani nieti banani ba technicien yo linga otumula ba technicien baza lokwa ba bidibidi wana peto Congo grand technicien en tout cas sali trop maître bidibidi grand technicien aussi ba 600 bagarre ba 600 wana ba grand technicien ba 5 chantiers aussi ba commando te tolo ba no ba jeune maître o ba osa musala ba c'est ça ba 5 chantiers lokwa beaucoup de père tout monde bino nanu azabe père te bo 5 chantiers ta père azaka jeune kasi te mais est-ce que yo ngana te ngana otanga ba technicien ba bato ba betaka ba jete ba nini ngana otanga ba technicien aussi ba mettre makoma makoma de jeu baza technicien kasi te grand technicien aussi ba poisson on a ba grand technicien aussi mettre Golbert wana champion de chango ya ba technicien héros national mutango ngola biso soni na chango ngai mettre Golbert mukolo tonga na peso ba mote na wana kotoza fanda na yo na tonga na yo di mettre Golbert mukolo tonga ba mote bana peto Congo mobimba ba mettre Nija ba mettre Ndingari mais 5 chances kandela ya ko betelo kwa bibi bampuli kokate sko mettre tozo na moke li solo ya cimetière maître Magelo omemi biso obikeno au moins osali kalo to sa so émission to omemanga na ba liberté omemanga na ba terrain ba swambanza omemanga na ba ngana za tu changu na memoti na ba kinkole ba partout ba maluku na za kacher na za mutu na eba na changu porter ça que non tozo ki moi tant to travailler tant on a bengi o champion Magelo tozo besoin olobela biso aussi bi non le quoi na sali kala il faut toujours na cimetière cimetière eza nini eloko memeli biso na la kisara batu naza mwana bakoko o batika ba oyi babatela ngai olandi cimetière vraiment ba oyi babatela ngai nde batu misu bakinda église akisambela ndenga na kinda église na ngeza ka cimetière obendi maele na ngai maître Magelo batu bakinda église ko sambela koluka moi protection koluka moi bénédiction ya lipamboli ya mweloko ya bani est-ce que yo pe aweza loko l'église na yo pe bat besoin de protection ba biloko ngana pesa ka protection ata moi sa kimio olandi atoza maladi mo zo tungiso malamu eza kana maboko ya mutu so eza vana maboko ya mutu naza capable ya kozwango tikali pe libre maître Magelo soki mutu azata musu na ba problème
banda kosala ba matière promotion te bato ezakata mususu bon moi ça qui me de lobby promotion musala azoluka a voyager ko voyager te ateka kabiloko e mataka te ese osala kango biloko wana sala kango na sala kango ndiko saibike ozana bitide oloba mati ozana tembe nango aya na osalela e benga azana na osengo na mbongo te na osala vimo moni action bon ebongo multiplication ou bien porte-monnaie magique multiplication pa na biso eza biloko mike na kozwa mabele oyo moni pe na multiplication comme mbongo mabele ngane toza champion local nga naza kachero na ba misiki bakoko batika naza makambu na nga par catch ozolanda biso siko to abato to lobaka te biso to sala randi ya Fredingo mabenga nga s'il vous plaît na besoin na yo ya Fredingo mabenga nga na za besoin na yo na so la no makamoko boya Fredingo omoni biso to ana ba mystique olandi biso siko to ana bato lobaka te kisi veme ezali olandi to kozwa mabele oyo moni papa to komisa ngombongo to kokolakila pe mabele lobi tako soko lobisa na okima Oma batombo nyonso za nango awa na ko benga limero asuka batombo ezoloba bato bazoyo. Yango senga mutu nyonso ana problème abenga ngai akomona problème nene ngozo solution. Tala maître ngai na lingi olobisa tombo te. Mena mona bimona menso. C'est que lelo ve moye fo mona. Omoni te butu sa no émission. Nazo sela ngai limero te ya obisa bambongo, ya obimisa sote lipa. Mais na sala ka limero na te ko mona ngai na TV batu bayebi déjà mutu. Siko lelo na lingaki omekosela ngano limero. Champion local. Na chapeau na nga bokoko. En tout cas telemozo na eza problème. Na chapeau na nga eza telemozo vraiment. Chapeau na nga yango. Eza mboka na nga. Chapeau na nga. Chapeau yango. Chapeau yango tuza na cimetière. Balola no chapeau to muna ngobi balola ba. Yango to se talat. Na go simba. Simba ngo yango zela. Eza na yoko. Chapeau yango. Chapeau yango nga na na chapeau na nga oyo chapeau na nga oyo eza bakoko na nga ya mboka mo bapesa nga batikela nga yango chapeau na nga yango ba cameraman bati yango eza na loko te kotia loboko na omoni eza na loko te. Allô, merci cimetière de Kimbantseke, donne-moi de puissance grand maître. Wana asa ba prière na zana ndeko na nga alingi amona bikamu sinabino awa azali boso na ngai awa bino bakoko ya mai pe ya mokili ya cimetière ya Kimbantseke bofongola ngai nzela kotia loboko na kotia loboko na ngisa bien omoni loko izate kotia loboko na kotia loboko na loko izate merci bakoko ya mai pe ya mokili loko izate merci bakoko ya mai pe ya mokili donne-moi de puissance grand maître merci bilima mai pe bilima mokili direction de basakata tindela muto mbongo na ye amona action na ye awa pana bino bakoko maître. 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 Tika boy. Tika boy quoi. Zela non. Maître. 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 Même chapeau na kokozwa mabele, na kokozwa mabele yango na zwi mabele o na sopi na chapeau o na bandi ko benga ba cimetière nyonso ya Kimbantseke donne-moi de puissance pouvoir ya mabele na ngabino bakoko omoni ndenge chapeau ziki omoni yango numéro kamba koko yango chapeau yango eza mabele kaka donc atoza likambo zo tungisa so na ye na cimetière na sengi po bakoko na zwi mabele ata mutu akimayo ata na musala babenga na yo chapeau oyo na mabele oyo nga sela ka mabele ya cimetière donc yango non yango ifakeza na mboka kuna nazwa ana cimetière na obanga na ngozwa ngo soko zo banga wana otikeli ngo ba we yo zali na posa ya mbongo na yebiso simba na ngate no simba na ngate na lingi na ngate yo linga omone venema
nabimisa banyoka te na baki mbongo chapeau kaka na nzete oyo natie yango omoni nabimisi nyoka na baki mbongo olandi babiloko nyonso bato basalaka nga na mona yango eza biloko pamba mpo nasala yango na lemba nakoma koluka limero nde oyo ndenge oza boye na fini koelamba na longoli boye komi ndundu ozolanda champion local champion local notako nota vraiment soki po toza na kati ya cimetière toza na mboka soki moto azalaki na yango oloba kende somba masanga apesa bakoko tika boye na osimbalanga te osimba nazwa te eza mbongo nazwa te nazalanga te naboyi na ngai mwanda abambanga ndikako ta ya mutu elandanga na ta ya cercueil nayebi te maître en tout cas lelo émission ekomi na suka pesa quelque mbote pe message moko mpona toshiki bambote na ngai ya tro na bana komi na maluku bambote na ngai tro bambote esu na président Robert président Makila bana zone 7 bana zone 6 bana Ikene bana cité bana bakamoza champion Magelor yeyo bambote tu na Kimbantseke route Mokali bana Biela bana Njili partout ponga na populaire na bateau balinga obi Ethiopia mbote nga na otalaka ba bio te esalanga vertige soko zaki na contrat na ngonde za boye ozwi yango kei nango na simbalanga te na bona nga lisumu na likambo loba te nazosengaka baproducteur batia bakomba obeta Shakira obeta misamai obeta lenda belenda kotanga bao liboso na nga te nakotale boye komba esili bongo bakombanga na bunda elenda bunda obeta zingzong tangelanga basiboliti banyata batizo mangenda badon baga elenda te elenda betaka na njili soko loboya Kimbantseke masina ai okufimba moko betaka bakota babitabe ba 11 ba 12 bamote to na bana kingasani terrasse Saint Paul kalate na ya wana na obunda na mwana na don bagar na okoti na cercueil timaluko okota do bagar na cercueil na okoti na ba masque na ba coupe ne nyonso alata na koti na cercueil na kene timaluko bana Saint Paul bozelanga kala mingi te na zo ya wana na yo clôturer ma nyonso eleki wana. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na koloba ke vraiment mingi ya koloba ezalaki mekasi temps ezalaki muke makasi pamba te binomo webi to matisi be escalier to pesi bilengi tina suka kande to lobaka biela à la seconde wane za makamna mais nalobi boye nazo pesa bamote na moke oyo basunga champion local pour ça la zua te et ça la capacité et ça la kitoko makasi na pesi mbote bongo vraiment na entraîneur international Eddie Ingende la gazelle tolo bato papa social na bangodi akapela kapela ye moko ayebita no bikapela ayebe lobinini donc viens kitola batika yo. En tout cas, viens na reconnaissant et ça la bien makasi na reconnaissant quand on est lobi que mutunanga ya tongo viens na Prosper Bakine le seul partenaire ya nous voulons savoir yo pongi comme partenaire nous voulons savoir il ça la bien makasi mais na nous voulons savoir partenaire azaka moko vie Prosper Bakine mwana dala sa tongo c'est pour faire Bakine mwana dala sa tongo mwana poto tongo mutambongo ya tongo tino Magelor yeyo na peso ba mota danger sande bakomba ba mona pe makasi na yo tsa bakomba ayo ki message ye vraiment message komi ye alobara pa kokisaka ya alobara pa kokisaka tsa bakomba na kombo na yo ko sala bien tel père tel fils Chanel Bakine tel père, tel fils, Chanel Bakine. Ndemo na lobi Brinette Lonzoka, Bayoka Pasi, Mengana Brinette Lonzoka, Elongo. Mama nani? Mama Lisette Nazoya. Mbaloyo na okoma na oya na kate mbaloyo na okoma. Et puis maman Lisette ko toza ya ngwana na bosete ko boka bongo Pasteur Bonbo Malika, Berger Etienne Bokopolo. Nabeti lisuli solo okoloba ke champion local azaka leki ya petit frère propre ya koko ping pong.
vi moi makamba mike mike za kana famille ka ndenge za ka viens nga en tout cas le sa koto zali bolimbisi ya trop moi ba des autres zala ki mais petit kitika ndenge za ka te bolimbisi esala boma bien makasi to tambola na ndenge elongo bani vraiment ya solo wana maloba ya ba sœur ba père ba te belé ba pesa ki conseil babi yo ozaleki yo ozosilika ya allez kita na se na kiti na se ndega ezalaka kwa damboka 00 243 00 danger ya Willy Mouchen Gandenge zalaka majesté ko jamboka mutambongo atongo na ebité soki na koloba isusu nani bambote no ya trop na ebité na loba isusu nini ndenge moko na ke koloba ke te on azobwaka bato na bwaki belé na bosani te ko bwaka mimishungu ya na nga propre pe Annie Claudine Omoyi en tout cas ya yango vraiment na motema kaka ndeto baka famille ya mbambe famille onyangunga mobimba ya solo tit fa titi ya yango yo pe na bosante bongo ko bwaka biotekniki na ngai deje na ngati teliongi PDT na nga papi fala côté boza vraiment losako na bino kasi Miranda Joseph pe Jonas Maza Weljoye yo pe ingénieur Didier Mosiboni Benjamin Mosiboni Christian Matissa soki na lobi Diane Omoyi mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo na bwaki bana tu ya ngaba en grosso modo bana tu ya ngaba yango wana vraiment na bwaki Myriam la couturière yango wana vraiment na komi na suka ya kolobaki na bwaki Belamine Kamba motema ya ciao.